na nzela na yo na makambo kitoko ozali kosala yeba yango. Misala ya santia construction ya Nehemi ya moya Sioni, misala ya kitoko, misala ya protection, misala ya lokumu. Sanbalati na Tobaya bazali na ngoma yele. Yo pe na misala ozali kosala kawana. Yo pe na makambo kitoko ozali kosala. Sanbalati na Tobaya na yo bazali kaka wana. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Kinshasa, oza na Luanda, oza na Washington, oza na bisika nyonso na mokili oyo nse. Ba ennemi na yo bazali kaka kotelo bakase vitesse. Question ezali ye kola cheneni. Boko sede, to continue. Boke ne mosika te émission na biso ezali ko continuer. Marche contre l'ennemi. Est-ce que ça marche en arrière ou bien on marche de l'avant contre l'ennemi? L'ennemi na yo bazali bateli ba casse vitesse na nzela na yo, bateli banga na nzela na yo, bateli makambo nyonso oyo ekoki kofatige yo po réussir projet na yo te. Bayena ba plan ya ndenge na ndenge mpona kodécourage yo, bayena maloba ya ndenge na ndenge mpona kokweyisa projet na yo, mpona kozongisa na nsima. Poza so na confiance na yo moko te, pokoma na bahésitation ya ndenge na ndenge na likambo kitoko oyo osili kobanda. Ndeko na ngai baennemi na yo Sanbalati na Tobaya, okobanga bango, okosimile deva bango, okomipesa, okotika makambo ozali kosala to okokontinue. Ndeko na ngai diaspora, bandeko na yo bafamille na yo basili kokoba baennemi na yo. Oti na mbongo basaka na yango, oti na matériel babuki yango, opesa bango bakonstruire bayo construire na ndenge na bango. Ndeko na ngai projet ndako wana, projet ferme wana, likambo kitoko bandaki okotika yango pasike baennemi na kata famille bazali. Mboka na yo okotika yango pasike ezali kobeba. Pasike baennemi bazikoti na kata mboka na yo, pasike baye koatake village na yo, pasike baza koviole korape. Eske okotikela monguna aya kosaka na mboka na yo pasike baza makasi koleka yo, pasike babotoli yo? Awa Nehemia tosili koyoka, me tozali koya otoyeba quelle était la décision de Nehemia ki ekozala mpe exemple ya ngai na yo. L'impresario Joachim Zamwana kati na émission oyo ya la vérité. Ndeko na ngai kokende mosika te. Tobaya alobi na Sanbalati tika ye Nehemi na bato ne bakonseyo construire mir wana meme kutu mboloko ya pamba soka matela na likolo. Ekobukana na yango. Pourquoi tu te déranges na ndenge Israël baza kotongaka nini mir na bango na Sion? Tika bango batonga toko ya kobuka yango ka pase mboloko ya pamba soka matika na likolo mir wana kutu tiefu ka kinango. Banguna na yo bakoya. Baennemi na yo bakoya kuna maloba ya ndenge na ndenge na ba action ya ndenge na ndenge pona ko déranger ba projet na yo ya chantier. Oza kotonga mboka na yo bato bakoyaka boye bandako mutu bazo kotongaka babalabala mutu baza kotongaka yo zo kanisa ça c'est quoi? Mbula soke beti kaka ja mama et mwangi yango kaka te ko décourager kaka ba projet na bino ya construction na mboka na bino. Baennemi na yo yeba bango. Ndeko na makonge ni mosika te bisika otanda kolokela Sanbalati na Tobaya ki baennemi na yo basili kotelema. Okokima bango to okokontinue projet na yo ozali na yango, okosede to okokontinue projet ozali na yango, okokontinue komaintenir bamakambo ozali kosala to okotika pasi ke bangulu na basili kotelema te makambo oyo tozali kolobela na mpoka lelo. L'impresario Joachim Zamwana. Mboka na yo te na oyebi na vile ovandaka te, me eloko moko nayebi ke makambo ngana aza kolobela Sanbalati na Tobaya eza na vi na yo, eza na vi na ngai, eza na pays na yo, eza na pays na ngai. Place construction ekobanda, misala ba santier ezali kotongama, bazali yo baoya koloba ete misala wana ya pamba bo apresi ne fiske musala bato baza kosala
awa Sambalati na Tubayo balobiti kamisala bazako sala bazobo matana bango ya pamba bazobo mambongo na bango ya pamba mboloko ya pamba soka matina miro wana miro ne ko buka nango ebongo biso bampangolo na ba makekete na biso ta toko ya wana toko tiefu nango toko nika yango baza ko bomatana bango ya pamba likambo Nehemia sala ke pasi tanga yokaki yango eske Nehemia tiki misala oyo question na pe yo yango zanango ba ne baza ko yela yo na ba plan ndenge na ndenge otsa ba konzi ba diriger awa ba yebi musala te ozana na balabala na otonga mwanda kuno lupangu na wana yi azuli bo wapi azoko tongela kanda oyo toko sele bakala toko ya ko buka lupangu na yi bandeko nyonso kati na Luanda na Berlin bandeko nyonso kati na Londres na France Kinshasa Congo Brazzaville Gabon partout bozali kolanda biso na internet bozali komona bino bozali connecté merci mingi bokamana na frère na bino Joaquim Zabwana kati na émission oya ba ennemi na biso batelemi Sambalati na Tubayo na yo lelo koyeba ye et pourquoi miro nge twalo muna makambo avec les ennemis qui est biloko yopoza nango biloko ngana za nango vina weza nango ka simple batnos batala ka baleka ka wana ligablo no mutu moka tsaka yokate mais oh kende ko zo contrat na munene ke ende kwa na zwi musala na compagnie XYZ mboka wana komi ko construire mutu wana komi kutu candidat na boye ba ennemi no bala moko ba yeka na nini oyeba kivina nga liboso oyebi pasi nga nazala kina yango oyebi komanga na sali pona koma na niveau na zali na likambo na zana ngo na mutu ko na zana ngo na ba business azana yango batu bazana ta information wana te bazana ta ya ko teleme na misala na yo ya progrès okomi na yango ba ennemi na yo ba Sambalati na Tubaya na yo bango wana yango wana na quartier ba fipi bazali pa no kubala ka na village fi yango awa toko mona yeto ko tsele bakala oza na église comme responsable na église ennemi no bazali na pona koloba mabesiri yo pona ko minimiser yo olata na kitoko itala kutu ilambana lati mapeka nango nete ya kimpungu nunwe na vio okuta na ba ennemi te oke
na musala obani musala lelo yo oi tokotala yeso ko dirige biso ba ko telo bakale ennemi pona ko attaquer ba ennemi na ye pona ko répondre ba ennemi na ye pona ko résister contre ba ennemi na ye na yo na ngai na vie na biso comment tozali ko tenir pona ko balancer na tango ba attaque ba ennemi na biso tozali ko yela biso oya na libala propre mobile na komi ennemi na yo propre moi na komi ennemi na yo propre moi na komi ennemi na yo est-ce que oko céder na faiblesse pour ça va décision ya mabe na musala banguna batelemeni yo na pays okende pays gauche komi ennemi na yo pays droite komi kokota na kata pays no ya ko sansa kasa ko ya ko bebisela ba citoyen na yo na kata mboka na yo est-ce que oza na plan ya ko contredire ya ko attaquer ya contre-attaquer ba ennemi ou bien ko ba pona pe na tika na ngai kaka bango basala o ba lingo sala parce que on a déjà vu des gens qui similent aussi. Pour la décoration de vos événements, fêtes de mariage, anniversaires, conférences, contactez Edwin Bouyi au 919-233-1667. Venez découvrir la finesse dans les doigts. Le contraste c'est mon goût et la classe c'est mon choix. Marquez la différence dans la décoration à solo. RTCC, Radio Esalami na Mwana Mboka, Frère Papi Soukidi. RTCC, Radio Nabino na Sikana Kati ya Rale, Yangoyo RTCC, Radio Télé Communautaire Congolaise. RTCC, Radio Télé Communautaire Congolaise, est une nouvelle radio ici à Rale, une idée originale de Frère Papi Soukidi, réalisée par Justin Bouy le webmaster. Restez en contact avec les nouvelles du pays. Pour vos pubs, contactez le Frère Papi Soukidi au 919-266-9533 ou au 649-2950. RTCC, Radio Esalami na Mwana Mboka, Frère Papi Soukidi. RTCC, Radio Nabino na Sikana Kati ya Rale, Yangoyo